doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cluboriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndegneb Sarabino Kake. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a Lelo, Boye Bibino Moko, donc pour tout répéter tout le temps, vous allez dans des versions, 5 minutes, il y a 4 plateaux, 5 minutes, il y a côté les mains. Donc, naïb sarabino sogi ba si je moreza penza show oyo il faut to ganga penza makasi na préféraka na telema. Donc 5 minutes à lelo to ko vande la kaka poto loba likambu oyo ezali ko vandi sa susu ba congolais te calme donc congolais lo keza malamu congolais comme sous te indifférent na makamba politique. Congolais liboso to bandoko retrouver mingi na musique na makamba foot. Donc, bekolo mususu soki balingi ko identifier biso babandaki ko identifier biso car na makamba musique mais siko congolais nyoso akomi ko telemila makambo ya mboka na ye. Ça c'est vraiment une très bonne chose pour la communauté na biso ceux qui to ko saluer makamba boto ko saluer vraiment ba combattant o lemsu bato bakansaka basali musala ya makasi te mais basala musala ya makasi. La raison une fois de plus au tozali koloba au tokoki kobeta to le président de la République oyo akomi na kati ya mboka na biso azali l'un ya ba combattant ya mboka na biso abandoko marché abandaki kosala ko marché awa na Kisasa donc ezali fierté pour na diaspora parce qu'azape membre ya diaspora. Mais avant to kende na mozindo ya masolo na biso lelo tokobanda pona ko souhaiter ba bon et joyeux anniversaire na célèbre journaliste beau comme un dieu Adi Londolé oyo tolobaki yango déjà na 5 minutes na biso oyo alobi mais to tenir vraiment to répétant osusu Adi Londolé asali demi-siècle. Adi Londolé azana 50 ans sikoyo. Donc to sengi vraiment Adi Londolé nzamba batela yo parce que 50 ans ils allaient jeter au kokisa 50 ans na ba période otoleki nango ya mabeba msusu batiki biso donc il faut ko sambela nzambe. Donc vraiment équipe technique mobimba va se joindre na ngai pour na représenter Adi Londolé beau comme un dieu. Donc anniversaire kitoko malgré confinement tokotala soki masolo ici parce que 50 ans ça mérite vraiment d'être fêté. Donc Adi Londolé le célèbre journaliste beau comme un dieu. Donc vraiment Adi Londolé et l'autre senga na okaka ba bonne résolution ezala à partir donc aux côtes déjà na 51 ans donc vraiment ba bonne résolution ezala donc okasa te que so komi na 50 ans ou lekinga na âge donc yozaka petit nanga donc so il faut pas na boté Adi Londolé donc ozaka petit nanga donc o lekanga na âge te monika siko ba 50 ans donc vraiment nazoka moi nazo bulega tant to mais bino na chic donc na master no leki nango ya musika Patrick Ngadi donc yo na masana bino mususu donc petit frère ya présent donc ba obenge chichi to mais bino flamboyant le lono mo la penza Adi Londolé 50 ans donc vraiment ça passe tellement vite et puis ça nous rajeunit pas donc so yo 50 ans sur baya lolo bazala ba combien donc il faut comme ça la bambula baya lolo donc Adi Londolé donc Oumela donc vraiment na tenaki na lobelango na 4 à 5 minutes avant na banda masolo. Donc avant il y a qu'on continuer vraiment masolo nazali ko profiter to marquer une courte pause publicitaire to proposer bino une première série il y a ba bande annonce il y a ba partenaire na biso. Donc restez connectés sur Club Original, à tout de suite. Noël nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez beau frère? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur? Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous les billard quoi. Limité 7e rue résidentielle, hein? Ok. Ok, bof.
Tokutana wana bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Waouh, mon frère. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, ce mariage. Tout justement, salle de fête Pesalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium, standard et des luxe à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté.
La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Donc, Boïtio Landa, wana bazali ba partenaire na biso, ba pesiri biso confiance na 2020, ba renouveler confiance na biso na 2021. Sikoyo na lingi na beta sete. Omoni peuple congolais to tia président na biso maboko. To tika ko paniquer makambo belé parce que mututu akoma politicien. To boyite mututu akipe makambo mboka nae ezali normal. Mais to tika bilobela na makambo o lem susu tozali ko maîtriser te. Union sacrée, ezali boule ya président de la République. Ezali boule ya mutu mususu te. Mutu ayebi boule ya union sacrée koleka président de la République azate. Donc président de la République ayebi makambo nini azali kosala. Bato belé ba monaki amenda koti bato FCC comme o FCC bis bino bokanisi président de la République ayebi mabe o FCC asalate ou o menda salate. Président de la République ayebi makambo azali kosala. To tikela etan, totala boule na e oyo azwaki ake nango tina suka toeba. Siko situation auto komi nango. Nani andimaki ke président de la République au bout à 2 ans akokimisa penza donc kanambe tout la mwisi ya zaza abimi na kina ke atiki kingakata ko vana kote mususu. Nana yolobai ayebaki ke mabunda kokoya. Nana yebaki ke lelo donc de tozo la boyeke donc premier ministre akokoya Sénat pe il faut koya donc président de la République soto sali sondage mutumoko apesa ki ba chance te. Tango bandika ato yebite ndenge ni na ko s'en sortir biso to zalaki ato bandaki ko beta sete poto yebisa binongo mais boyebi combien de fois ba finga biso combien de fois ba traita biso ba to jalelo bolo ba vérité te to zala siko calme président de la République mutu moko te ke abosani ke président de la République ayebi ye moko ke donc papa na ye avanda 2 ans na frigo maman na ye Martha vanda na C donc ayebi mama kamunyo sotu wana ayebi donc mukolo boule donc mutu moko ko leka mukolo boule na boule te pas congolais comment ko boule ko leka mukolo boule donc président yebi makambo zo sala donc étape à liboso ezali il faut tozwa ba député belé poto comme majorité na kati ya parlement boule à liboso yango wana bokanza te que c'est trop facile donc bato wana bazali ke na kanambe allez esili na kanambe bazomona bien te ba yesikoyo donc na union sacrée donc ba laver bango ba bosani ba makambo na bon c'est trop facile. Ata bato bazolo baké donc bato FCC bazolo baké kanambe mutatindaki bango bakota na union sacrée. So kanamba tindi bango bakota na union sacrée. C'est bon, atindi bango mais siko bango basolo laki na présent fâché. Est-ce que bino boyebi? Politique eza politique. Politique ezali donc ezali makambo lo bana butu ya muto lo bana moite. Politique ezali politique. Donc bino bo kansa ke facha za yuma ou bien za mbende ou bien atimbate donc ayebi makambo menda salate facha za mona kina zali na mboka na depuis Kasavu bazo pouvoir tisuko ayebi mutu nyo surtout bino siko soyi bozo s'inquiéter bozali banda bozo banga tala mutu asala bo bino bo kansi facha yebite ayebi makambo nyo surtout na to tika e total boule na e place ezali ko kende total makambo bimbo boye ba ke fachi président fachi azana surprise ayebi makambo ni nazali ko sala. Donc akoki kondimate batuana oyoye a cassé na bango kalobi ke ndenge batu bandol ba ifa cassé na FCC a lobi malheureusement donc be fort nyo surtout a salaki ti andimaki bi humiliation donc azwa susu batuana ba ya su ko travailler a ebi déjà ke ba bando che bakal. En effet, telle qu'elle était pensée après les élections de 2018, la coalition FCC-CACH avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis, et les humiliations que j'ai tolérées,
Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Ce que j'ai fait en 3 temps. Tout d'abord en lançant le 23 octobre 2020 un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation. Autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Ensuite, en me fondant sur les prérogatives que me confère l'article 69 de notre Constitution, j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique, afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. Enfin, par mon message à la nation du 6 décembre dernier, j'ai rendu public les décisions que j'avais prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement. Donc, azazo bataille, il y a ma campagne azo sala. Étape à liboso ezana nous qu'il faut ba député ba libérer poids majorité et quand on a quatre masolo ya parlement. Après ça bino bokasi to fati batona nde bazalaki kuna et puis baye et pas ya union sacrée masolo tout basala mabesila. Et puis toko lo bapé mamakamsusu il faut pas donc qu'on se voile la face donc bateau union surtout basala qui est pas kanambe bazapé bateau mabete ba msusu moye basala les a été parce que l'exemple vient d'en haut. Mutali kolo ce kaza ko yi bazo sala mabe bongo bato assez ba exemple là. Mais si vous bateau sous en tant que baroya côté union sacrée deng barozala donc na idolo ya président de la République nanango na boule penza yiba parce que yibi ba kangio parce que ça il faut pas ba longolio ba makamso bando le cas au moins était premier ministre donc présent azali na droit deng ba sala masona bango ya longola été mais si ko ba makamtu deng za na donc yebarake donc ministre ça il faut pas aux union sacrée donc mutanoma qui au président de la République ba kolongola yo. Donc tous à la calme, to boité mututu a commis na souci, ya mboka a commis na souci, ya kosala ba analyse na parce que siko ko sala vidéo et comment on sous passer. Car avant ça la vidéo il faut luka Wilikunda a filmé yo a monter lo mais siko zuka portable na yo au bandino ko loba sans censure au sala ba analyse ya marque na yo donc et ba tout peut aller ba comme betelo ba maboko donc ba ton sukudu donc on préfère taire les noms tout temps ba comme na bango ate donc zo mo penza que mutu azol ba masola presque ba to maboma mais ba tout bazol andai. Donc na ba kinwa na ba congolais na poto ozomo penza ke mutu muso azolo ozomo penza ke liboma comme ka volonté donc so tika volonté comme liboma donc moi na pe bato bazolanda pe bazo croire bazo kumisa donc tous à la calme tout à la boule à président de la République
Mouto azali mieux informé que le président de la République na makamba politique azate. Donc président de la République a yebi makambu tout koleka biso. Donc tous à la calme total aye. Donc président de la République no tu yoza kutu libanda. Ozo s'inquiéter ndenge ni menda ye. Bon ce que président de la République mouto azala kati. Libande za kati te ma solo président de la République azomona la kati. Biso tozomona ngote. Donc tous à la calme toti que la président de la République qui tend asala makambu na ye boule na ye mutu ayebi boule na ye tina suka ya union sacrée azate. Donc ye moko ayebi ndenge ni azokumbela makambu na et puis président de la République azazobate. Nanongo est-ce que président de la République a bossani que menda zaleki na diamant na ndaku pour asali soki machine diamant komi libanga. Boyo kazi président bossani on. A bossani ngote. Donc vraiment tous à la calme, c'est que le Congo na singa na bino tous à la calme. Toti que la président tant parce que ba politicien ba komi belé ba analyste politique ba komi belé. Donc eboyete président ayebi makamazalu ça. A surprenant ba te belé na makambo ndenga kumbela nanango qui l'aurait cru que donc kanambe penza kiti na avion ango ya matana avion ba biso o matate azongi na ndako na ye ba vanissé soki combien de semaines après aye na makolo piaka na sans donc tapis rouge sans soki ni na côté na avion akei. Donc vraiment tous à la calme tout tika président de la République à la makamanae après ceux qui likambeza bien tende bomona na 5 minutes ceux qui likambeza bientôt bien likamoko président zoé baté to lo bakayango donc mais tout tika koloba makamo parce que président amona ke tozali derrière yé tozali ko tchai maboko na boule na ya zoki ya union sacrée mais bino boyebi na boule ndenga ko na suka te ka bilobela peuple congolais tout changer. Donc, continue en 2021, 2020, zalaki à action, 2021, où ils allaient présents à Rosala Masolo, que Congolais surtout alia. Donc, tous allez proposer une deuxième série. Il y a un partenaire Nabiso, il y a publicité Nabiso. Donc, restez connectés sur le Club Original. À tout de suite. Partenaire yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala partenaire ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisango charger biloko na yo te relivrer à domicile sans en bon au teki conteneur yango todo sala comme d'habitude. Ici 2020 comme en 2021, il y a tout dans la place. Nous avons la place au chargé conteneur, tout dans la place. Nous avons la vendeur locale, oui, conteneur chargement 300 €. Le PC local au chargé biloko na yo, biloko qui. Mais le système toi na moi ça la biso pas si. Tu recharger conteneur bien et comme une pomme noire 15 jours. La salle de démarche Nazur enseignement va habiter gouvernement entre Yangambouna et Bisso. Bazaï na accord na va contenir notre RDC fait ça la 15 jours na pont noir. Et tant que pont noir mata di eza une journée. Tu peux ça rapport na nani. Na bota papa za la robe moko. Mokonzi mboka luka solution. Masolo yango. Auto sala yango toujours tindika Feli Mosengo à suivre. Alléluia. Bana bikamwa na mingi kolobate nazali ko senga peuple de Dieu nyonso Zamba lobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi. Tozo luka délivrance butu na moi boya bo sosola quelle la vraie délivrance. Bana Nzambe mingi na lobezalité boya kanenge bana la bato na kati ya mokili bazo tatola bakama somo bazo dénoncer. Bien aimé, c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous la prise du diable boya boyoka oyo koleka na kati na bikamwa.
Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Kleboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Mon co-premier ministre, Tina ministre Azuka, Oyo Atelemela, Mokano Nangai Wana. Bigo rouge. Bana Nzambe, balingami, ba victime d'église bâtiment, na yebi koleli mingi, ba nyokoli mino mingi, ba sasi bino mingi, botika na bandaku, ba mususu pe balobi to kosalela. Moi et ma famille, oh Joshua le baki, ba mususu pe babito ko kende, mais bomona ki confinement, bomona ki Covid-19, bomona ki Covid-19, bomona ki confinement, bomona ki de confinement, était mutu mon côté. Na boy mota sambe na nzambe te. Mais banzambe yo ndenge na za kolimbola binoa, c'est très dangereux. Toleki ba o ba kufine lo côté, toleki ba o ba kufine lo côté, toleki ba o ba keine lo côté, sosola congolais, yango na telemi par la grâce ya Nzambe, na koki kotika te ba dekolanga ba congolais, ba nyokola ba na maboka ba ngunza. Pona nini mboka ya biso ekufi. Atamfumu ya ba mandona, ya ba mbikudu, ya ba zebola, par la grâce ya Nzambe, na telemi pona koyebisa bino ba victime d'église bâtiment, oyo nyoso azali na likambo, bozala ba malade ba futula menga, ya ba kintugi. Bozala ba malade oyo babenga chibau, chibinji, bozala ba problème ebele ya mabota, bozala ba problème ebele ya ba mikanda, bozala ba problème ebele ba maladie spirituelle na kata communauté na biso Congo. Baza kusukula ye po milimo ya mabelungwa. Ngai mobali na yo kusukula ngai to bele ye. Yango na ye kwa no sebino, retour avec force avec votre émission Évangile à marche et commanda kolekana kata Kleboa original César Ngadi et commanda kolekana kata Congo Big Rouge TV partenariat Kleboa et Congo Big Rouge TV to ko enseignement ya poste Big Rouge. Donc bienvenue na Batou Oyoba Witi Kokota Siko na katia émission après ba bande annonce na biso donc merci vraiment la fidélité na bino donc Siko tolingi toloba likambo moko donc boyebi ke na 5 minutes so likambo ezali tolobaka pour batu mususu de mauvaises langues bakansaka biso tozalaka apona kosala jalelo to salaka jalelo te makambo malamu ndele ke belé otokoki kolobela ke makambo mabe tolobi te ke makambo tu na mboka ezali bien non makambo misusu ezali bien te mais il faut laisser le temps pour masolo yango sila ekoki kosila kaka mbala moko te au bout à 2 ans masolo et bebaki na 18 ans na 32 ans mobutu kaka siko esila ekoki sila te il faut botika la président à sala makambo par priorité. Si tozali koloba likambo moko président de la République na biso Fachi Beton omoni soki totali bien batu nyonso a FCC ba makambo nyonso to bazali ko sala wana bazali ko sala yango n'espoir car que un jour Kanambe akozonga ou bien ako rebondir na makambo na ya politique et loko biso tozali ko senga président de la République Kanambe il faut ba kangaye Kanambe fazoma solo na mbunchu pe na dikosi wana tokovanda tranquille tokosala makambo nyonso tout temps tozali kosala ngo contre te ozalate okomona ndenge bato bazali koloba donc Kanamba zana et puis ndenge Kanamba zakuna na ba est tolakisaki yango na émission na biso à 5 minutes ezalaki penza donc ba image moko exclusive tolakisi bino bomona ke Kanamba alalite na kota ba est na kota ba kolwezi wana tolakisaki bino makambo ezali koleka kuna bazali ko préparer rébellion basala parce que Kanamba ndenga ke wana donc na ba ndenge penza ba grand boule bon tokwaki kolobate ke a bougé parce que donc président de la République alinga kite ke alinga rapete ba comme ça y est donc dictateur mais président de la République ko bosana te ke Kanamba tia papa Etienne Tshisekedi papa na biso na résidence surveillée pendant plusieurs années donc Kanamba na bandenga ba grand boule fallait ka ratika kana kisasa parce que Kanamba na basika ke na biki bon bazali ko surveiller parce que il faut vraiment ba surveiller au monde ba makambo ezoleka kuna ba généraux wana o mususu wa utu kufa wa kendaki kuna longola batute donc masolo bazo continuer kana ba masolo na bon tant que Kanambe azalaka kana kata mboka na biso azako circuler na ye donc ye baraka tozali kaka na danger donc Kanambe tozali ko senga pesa président ezako tu yo ko livrer ko tuté Kanambe donc il faut kaka ba kangaye na makambo asali donc etakutu donc ezate que o sali mabete nzamba zana a comprendre yebi makambo Kanamba sala
donc kanambe faut akangama et on a tous allé ko senga kapende donc ba ouvrir dossier à makambo ya mort ya musée kapenda ya donc allo ba makambo vérité parce que to ba vérité zali donc kanambe donc ti ba 2 mois 3 mois ezai belé kanambe il faut akangama donc so to zolo ba boye to zali ko comprendre bozomona ki union sacrée salamaki na ndenga malamu donc président de la république a bengi batu nyoso tu aya zongeli biso ndenga epsa biso alobi makambo e fallait aloba makambo ezali ko keni malamu mais biso boyebi ke na 5 minutes to le baka ba information te que par émotion donc kambala moto équipe to sala ba vie non biso to kenda penza to zu ba information o esengeli to zu tant to za penza en possession ba donner nyoso tu to analyser tokolo belabino bozo kama batu o bazoloba concernant Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi boyebi donc bango bayaki donc président de la République a invité qui a imposé qui mutu moko yate bayaki makambo to eke bien mais lelo tozali koyoka o bino tu bozali koyoka mais biso tolingi lelo tozali émission to argent samedi et kolera dimanche tolingi tozela ti lundi ti lundi tozo ba information nyoso tout si vraiment il s'avère que makambo o tozali koyoka ezali ya solo boko mona ndengi tokoya penza poto panza teke donc to le bela parce que mbemba kutu akolo bate mbemba ye ayebi place a witi akogine kutu ko le bate lelo soki kanamba aye azawana muta facilité ba makambo nyoso mbemba zana kati parce que donc boyoka ye moko ndenga loba j'ai accepté l'inacceptable donc boyebi qu'est-ce que cela veut dire Katumbi akolo bana bisote Katumbi comme il est mbwa liboma ba frontière azole kate donc tia kota ezali donc état de droit ya Félix Antoine Tshisekedi mutazolo ba nasala bo ina katanga nasala bo ce que ozali vraiment congolais ozali na souci ya peuple congolais union sacrée zateke pona ba poste pona ko réclamer ba poste soki ndengini union sacrée ezali po na ko sala sacrifice po peuple na biso a bénéficier na mboka na ye tokolo bebelete parce que vraiment tolingi to le bebelete to pesi bino kaka rendez-vous na direct ya lundi boko yoka makamu nyo surtout autre lo parce que tozolinga to récolter penza ba information nyo surtout to za la sûr parce que bon politique boyebi eza konga na makabute politique eza politique boko lo balelo a na moi na butu ekomi BCD donc eza politique donc tolingi vraiment jusqu'à lundi tozo ba information nyo surtout pour to zongele la bino to le bino makambo il fallait to le bino mais eloko to yebsaka président de la République soki bazo kotso donc makamba ba contre état bazo chomo tout passi président de la République qui clasuka oyebi ozali nango dissolution o dissoudre to kota la siko ba député wana soki bakozongaka na élection oyo bana mboka bako voter batala siko soki bakozonga parce que clair souka parce que toza suna ba tante ndeka to lobaki que président donc 2020 leki na ba contre état 2 ans leki na ba contre état donc 2021 il faut passer à l'action yo moko zo ki décision donc aux yeux vraiment les taureaux par les cornes donc ceux qui bazoya kana ba contre état sur contre état dissolution masole sili to bandela ka zéro mimila ngoko na marque la musique abu pia to vanda calme donc vraiment to komi nasuka ya émission na biso. Donc, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter vos observations, suggestions, même critiques. Donc, donc par le biais de votre site cleboaoriginal.net ou directement dans les commentaires na kati ya compte nabino YouTube. Donc, ceux qui te combinent souka émission boibika base jamais tokoki kotika yango to remerciaka batu nyoso tout oyo balandaka biso et surtout batu oyo bazali ko aider biso vraiment merci mingi na Jean-Marie Chibangu oyo azo aider biso à chaque fois ko koti na kati ya émission azali vraiment ko bosanate ko aider biso vraiment merci vraiment na nyoso tout azali ko sala pour na 5 minutes avec César Ngali toko pesambote vraiment na ba habitué à émission donc moni tango biso to les gazali air mo to ko lo banete ba voiture air de pointe ba tout balika na air wana donc vraiment bato ba kota kana air nyoso tout toko cesser jamais ko remercier bango donc to azali ko remercier Maman Nabiso Beloti Mavungu nakati Espagne, vrai chéri nakati Espagne. Maman Nabiso Fina Kuyo nakati Montréal.
Maman Nabiso Esther Awanakati, la région parisienne, donc vraiment Tokobo, ça n'a jamais bino na nyo surtout bossa la rapport na 5 minutes avec César Ngadi, donc ce qui totangi batu wana to koti siko na koti ba mibal to bandana. Honorable Jean Moutala Nakati à Londres, honorable Jean Moutala, donc vraiment merci à trop na nyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi. To kopesa pembo aux États-Unis d'Amérique na ndeko na biso Boniface les grands matadiens. Donc vraiment merci à trop donc Dembela. Donc, dans la région parisienne, merci, il y a trop. Na Normandie, tu as coupé Sambote, na Thomas Mbona, donc il y a Bengaka, vraiment, tout le temps, vraiment, merci, tu as jamais clôturé émission Nabiso Santo Pesa, donc José Kano qui kakamene, maître Ouera Mukuna, maître Rajamoule Kuna, Nakati, il y a Londres, Mbote Belé, puis Tokosugi ça, donc il y a santé, ezali santé, santé, ceux qui ezali malamute, Ogosale Loko Morote, Tokosugi ça, na Dokotolo, Nabiso Jean-Paul Djamba, oya sale la Nabiso émission qui toko na Combo et à Parlo Santé. Donc, c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bo sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikosi. On doit mettre sur pied un état. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Puis abi bon likamako pona au salango yo ozamona mai nanga c'est vrai totanga kana yo du vent.